Bonjour, 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 mes chéris, mes coucou, mes love. Bambo te belé, bisika biso, bisu bino. Wana mama le kina bino, olinga te. Mama le kina onanko, je suis là pour notre bon déjeuner de ce matin, vendredi. To bandina nous kopesa ba salam na bandi kolapsa ba musulman. Lelo ezali culte na bango ya vendredi. To ke imbangu to lobi. Vraiment, ba shalom, na ba homme de Dieu, ba chantre de l'éternel, topé si bino so ba shalom, matondo na ba ndekona biso kimbangiste, malgré Hermoko bayaka vraiment, ba sinika pamba, mais topé si bino matondo, tokei na lombango, kopesa ba yenge na ba ndekona biso bundu dian Congo, na église ya PV ya Longo. Vraiment, losako yangwana, ba respect, na ba chef coutumier na biso et puis tolobi toute tendance confondue ba bonjour ba bonjour ba bonsoir ba bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment ce qu'on lingi contacter nga, n'hésitez pas, benganga ina 0044 74 59 62 52 17. Ce qu'on a un petit souci, tu as un problème, vraiment, moté mano na souka. Et comme il a souka, n'hésitez pas. Tant que ça a bien boy, n'hésitez pas. N'hésitez pas parce que bande qu'on a témoignage et ya kakaka. Alors n'hésitez pas. Bon, ça a 1 minute. Voilà, je suis là de retour, hein, voilà. Donc, quand je vous dis n'hésitez pas, Nzambe a salé la rabiso nandenge belé. Bilo moro boye, bita on a eu ça, bilo tozana se sous les baobas. Ezali se sous les baobas. Tozana ba conseiller bande konanga ebele. Tozana bato ebele ba ko sunga yo na problème na yo nyonso. Quel que soit problème na yo, tu demandes à Dieu. Nzambe pe atinda batu na mokili. Bengala danoise, okozwa kimia. Mungongo oka boyo kakango na sima caméra et pesaka kimia na ndenga mukete. Donc benga c'est le moment ezali tanayo ceux qui osoko hésiter c'est ton problème. Voilà bande konanga et puis ozoluka mwasi ozoluka mobali ko yoka suma wate ko se tracasser ko bla ko tchaba beauté te ceux qui ndenge nini ba feti peza na ngotende konanga masque pe lobiga yeyo keboko ya kotikala libela na kati anda ko tika lo tuli pamba bengala danoise vraiment okozwa mobile ya bien site de rencontre original kimia inscription au félé okokomisa ezali au félé. Alors yaka na lombangu tenter chance na yo ekozala bien balobi qui risque rien n'a rien. Lelo to ana tongo kande tozalaka beau partager émission. Vraiment, je vous en supplie. I beg you. Na ebisio. Zwe mission nanga. Tindela batou 10, 15, 20. Oh, nyoso bazana répertoire na ya WhatsApp. Na katia Facebook na yo partager. Ceux qui posent à la page na yo partager. Na ba lien na yo Instagram na yo. Twitter na yo partager lien. Ya chaîne oyo. Et que ça va bien. Et que sunga baninga. Ceux qui les conseillent nanga et concerné yote et sungi yote mais yeba ki baninga msuba na même problème parce que toya kaka ko yebisa bino ba ka oyo bandi ko na biso ba bete la rabiso pona bino bocha moi mokoloto na bino na se et puis ça va bien vraiment bandi ko nanga entre-temps biso si to sunga ki e mais to linga rapé bino bo baksa plus pona toza banzambe te to yebi nyonso te alors oya bino pezalaka un plus de bien. Bino moko boyebi déjeuner à tongo tolekisa kango totalaka toujours moi air na biso pona tokendeke mosala mwasi moko aibsekinga la danoise pona nini ozo sala émission ozo loba air nyonso ozo kende mosala nga nazomona ngo eza bien te il faut zala na discrétion bandeko na ngai botika kobangisa bato eloko nyonso kobanga nala loba na bino ke na 6e émission na ke mosala na koma lisu kobanga botika kobangisa bato bandeko nanga mokili o eza nango bien mokili o eza nango à l'aise
eloko nyonso ekomelaka biso soki nzambe atie mokoloto te ekokoma te bandeko na nga. Wana c'est la Bible, notre livre oyo esalaka ke toyeba ba parole de l'Éternel eloba ndenge wana. Donc tokobanga eloko te biso tobangaka te mais tokobangisa nde bato. Voilà. Donc bandeko na ngai tokende na mwa lombango. Ndeko mwasi abengaki nga bambote esika ozali toloba mboka na ete azaka na kati Europe lea mosusu ndeko na mwasi oyo aza kosala mbilinga akoya koyeba kezali ye ou bien soki pe ndenge nini ekozala mwa mobulu. Alobi la danoise nayebi te nasali plus ou moins 18 ans na kati déjà ya Europe. Yaya na ye mutu bengisaka ye abotaka déjà na kande ngino boyebi oyo tobengaka mwa ba accident wana abotaka vraiment trop jeune azalaka je crois na 16 ans 17 ans. Alors tango akoli en tout cas mwana na ye kutu atikala na ye na Kisasa lelo pe nzambe apamboli ye abali aza atangi pe ba classe na ye abali médecin. Donc mwana na ye ya mwasi. Alors ndeko nanga ye aye ya na ya lobi na bengisa leki nanga toza nazala ngai moko te nazala na famille pembeni ka ndenge tolobaka na ba famille bato nyonso bazaka na makambo wana tolobaka ngo trop na bengisa kozala nga moko eza bien te na bengisa leki nanga na bengisa cousin na bengisa boypo na famille eya monene. Mais tango to bengisaka bato bandeko nanga bato wana ebele bazokomisa bango ba esclave na bango et puis ebele pe o ba bengisa pe bazoya pe kosala concurrence na ba oyo ba bengisa bango. Mais wana sko kaya de connexion mwasi alobi ke ye yaya na ya bengisa ye koloba na ye pozomona ke c'est une femme tendre. Donc parce que ezosala ye souci makasi na motema alobi la danoise banda na ya tangu nanu na zwi mukanda te na saki au moins 4 ans nazo mukanda na mte tozalaki na biso bien na ya nanga na mobali na ye. En tout cas mbongo na nga nyonso tu oyo ngai na bandeki kozwa na ba séjour na bandeki ba pesaka mwa ba aide na mboka na ba pesa mwa mbongo bangunda biso be na Danemark ba pesaka mbongo bangunda. Alobi mbongo wana nyonso abandaki kopesa andoko tina na Kinshasa pona ko aider famille. Alobi yaya yo pema oyo sali pona nga tikanga mwa mikolo na tindela ba parents papa na bango na mama na bango bazali abandeki kotinda bando sale le côté il y a bando vanda na centre mais de temps en temps bande koya et pas grande sœur na ye ayaka pe kokute na zemi munene asungie na kobota na ndenga bokoli mwa bana. Donc bazalaki na bango bien. Après 4 ans kaka tangu ya jusqu'au mukanda alobi place aye komona makamyo se changer yaya na ya komi komona comme si balingi bakokana akomi koloba na ye yo komi la kisa trop yo ndo komi le mona na famille ke yo nde mutu oleki ado akomi ka kobwakela moi ba pique moko mike bon oyebika ba parents ndenge pe bazalaka na bango atuko sala bien ndenge bengisa leki na yo abosa na biso te pona kotina mbongo pa ba parents komelaki ka lokola habitude tango bazwi mukanda akomi intégré mbongo pe mandi komata abandi kotina pe ba parents moi plus. Et comme il y a abandi suko kosala zuwa amona yeso alacha telo kwa malamu misu ya mabe yena mobali ne basali complice bakomi koloba yo kansini ata olati ata omati ozaka na se na biso pona biso mtobengisa kiyo wana mobali suko grande sœur ba pique et komi ko créer ye souci et bandi ko sali pasi alobi kona mboka ngope mibali pe banza bazala na bango te. Alors nandeka to kendeke na moi Facebook na moi relation aye kosala relation na mobali auta ki libanda ya mboka wana na yebite vraiment wana na yebite sur en Afrique soka utaka wapi soki na Maroc soki ndenge ni mais azala mobali moko comme si ye mutu na sima na yende mobali wana yake. Alobi surtout tango mobali aye bazo mona mobali na ye donc eloko te
yaya na ya conseiller ki ya boyi na lingi te ngai moko mna bengisa ki yo nga moko mutu na kopesa choix ya mobali boyi bien mobali na lingi mobali alobi la danois c'était vraiment donc j'étais malheureuse na donc ozo mona ki oza na poto mais comme si oza dicté na mutu oza leste so donc yaya na ye même koya na ndako na ye azolinga koyate azolinga koyate ndenge kaka amona ka miso babengani na caméra alobi ndeka na bongisa ndaku donc yaya na ye komi problème surtout tanga ye koyoka suke asombi terrain na Kinshasa abila danoise bango basomba 3 ndaku na mobali ni na Kinshasa ba parents na biso mutu batonga kango batelemela bazo bongisa nga pe na mona bi kalo moni ka kolipa yaya moi ba idée wana yaya pe côté lio nga pe na ke na sombi pe terrain bien na lobika pe na ba parents basa nini batonga tango ake Kinshasa ayebisi papa na biso kene na kolakisa ndaku ya ndeko na nga sombaki amoni esika ngo komi convier abi alinga tongisa ndaku a combien albité alingi na kaka 3 chambres boye ba chambre za la likolo mo étage moko kaka ndenge ya biso a moi likolo moi nini abi bongo te papa bosa eleka 2 chambres 3 chambres ngo ya nini donc ba papa ba bengi ba bio ya na lobi otongaka 2 chambres lobi mais ba moyen eza ya ngai mbongo eza ya nga siko problème eza nini même voiture soki bani basomba voiture bi bazana idée eza yaya na ye donc pour yepe nga na yebise mama bomba ka ba secret yo mo ozomona déjà yaya ngo modèle azaleli kato nga na mobile na nga to somba voiture boy poni boke soma marque wana bosomba la mo Peugeot bosomba la bino Ketch bosomba donc bakoki donc kolinga te yana yazolinga te asala likambo oyo ke ye aleka alingi yango te bandeko na nga eza pasi na mokili alobi la danoise nazo souffrir 18 ans bana na ngai na mona banda ngai na balani na mobali na nga ya na ye to sali to boti bana na nga so bali ba kepa na ye na benge ya na oya na bana bazo bana nga ba yana ba tablette na bango awate yaka na bango ka bongo comme ça lobi mais ya bana bazara mo bavandi ba osaka na ba tablette na bango na yebiso pe kutu teke na oya na bango na ba tablette poni no lingite abi la danoise na comprendre yepe bana na bazana ba tablette kutu ba koli baza mikolo bana nanga mais ako dicter ko ya na ba tablette te bana na ba yana ba jouer na bango awate bana na boy donc mais aza ya nanga au moins nazo kende kaka mais nzambe ka eloko asaki bien na ya kolongwa pembeni na ina kenda na ville moko ba 4 heures à 5 heures du temps musika na ye me to benga naka ayaka na ye pa na ngai te yaya na nga ayaka te ngaka mna benga kai ngaka na kenda ka envers ye alors que ye muta bengi sakinga bande ko nga nazo comprendre isute e komi nini na lobela ye pe eloko te est-ce que bomoni ndenge ni bande ko nga na vanda na solo na yaya ko bengi sanga ezalaki problème abengisaki nga na sens nini pona lelo parce que naza na poto mais alobi azo sentir na azani à l'est abina ba période moko ta mobile na yaki sika abando samo yaya tozoya na mobile nanga to lekisa ba weekend abi omona ba roya ba pesi mobile wana mbote ye na mobile ne mutu moko osolisa mobile na azate okaka balobaka te ba fena bango omke ba matila bango na chambre et mo balobi OK tozoya to beti tout donc abi asalango 2 fois donc mobile ne pe alobaka eloko te neti azo comprendre te alobi vraiment comme situation a évité so mobile ne a comprendre kango batiki nyonso yani wana asalaka tuka ke amema su mobile ne pe kuna te bakende na bango lisu kuna te alobi pe mwana tongo to lamuki boye eza pa yandanga to boite mena yena mobile nanga ata mobile yananga lamuka apesa ta mobile nanga sala mesa to melati eloko te omona kasuka suka ngamo na bandi koluka mapa na sali mesa to meliti suko na benga bango boye bo mela na bino donc mobile nanga nazo ebate eza problème nini la danoise est-ce que bato ebele baza na même situation ya ngonda tuni botuna abiso ki bato ebele baza na même situation bosala ndenge nini pona ko régler ba situation ya boye ko bengisa mutu lelo mutu aye olingi a évoluer te olingi yazala toujours na sena yo alobaki so eloko moko alobi soki neti mutu akufi na famille
au mona yemoka ko benga ndeko nanga mwasi totia 100 ou bien totia 200 pona totinda lenga na kotia 100 ye akotia kuna 300 400 ayebisi ba mama ya bomoni azalaka na ye na pasi na poto bolandaka bambongo te tala acheka ka 100 nzoka nde ye moko mutalobaki batia 100 mais tant ya kokoma kotinda mbongo kuna ya kotia 200 toujours comme ça ozomona kakishasa pe tango bakoyoka basongi songo pe bazalaka te ezongeli yesu koto alors bandeko nanga vraiment ba situation boye na kati ya ba famille na kati ya ba comportement ya mabe boye tozo comprendre yango te ko bengisa mutu na poto akoko koma esclave na yote akoki pe koleka yo akoki pe kozala na se na yo parce que mutu na mutu azana étoile na ye mutu na mutu azana destinée na ye mutu na mutu azana ba idée oyo ya chaka makambu na ye en jeu bato mususu pe mibali ba bengisa bango mo aye kokuta ke mobali na ye aza de loko te mobali na ye azana mukanda te mais l'air ya ye ambala moko abwaki pe azwi mukanda na sima na ye baboti mobali pe azwi mukanda mwasi wana atangi ba classe akomi infirmière moko mobali atikali ne kaka bongo mais yazaka ko ba lelo ba koma pe musika na mobali na ye donc bato ezaka ateke mobali bandolo baskolo kwa mwasi na nga na bengisi ye fo azalaka na se na ngai akoki ko évoluer te parce que ngam na bengisi ye non wana eza buzoba parce que même na nzela ya leki na oyo bengisi soki leki no lelo azui penza ba makoki azui makambo bien en tout cas parce que ka biso pe ba congolais moko to kabarate to zaka même sona ba idée te mais so imuto abengisi yo est-ce que lelo pena yo zui makoki ya bien okopese même cadeau pe lopango na Kinshasa osombi pena lopango lobi en tout cas o sala ou bien biona bana na yo bobo sangisi bobi oyo ndeko na biso asala to moni cadeau to sombele ta mabele to sombele lopango to sombele voiture to sombela ye boye ozomona bino pe batu bobe ba bengisa bino bozaka pe ba reconnaissant même na anniversaire ya muta bengisa yo moi petit cadeau donc et ça la rappelle bien exactement que ça nango dette moralité mais la reconnaissance yango ndezanga na biso même pas ya nzambe tant tout ozanga na reconnaissance te obande ko gêner obande ko luka libala ba pesio libala ba pesio obande ko luka bana ba pesio bana obande ko luka musala eloko nini osali siko banda ozo musala obosa na nzambe mbongo nyonso ekoma ba ambiance ba bar basi mais obosa di ke kotaka ba jeune pono zo musala wana bandeko nanga okotaka ba jeune yon ndeko mwasi pono zo musala wana lelo mbongo wana okomi vanta na leki bino ngande na lataka koleka bino nyonso tu ngai nde boye okotaka ba jeune pona lelo le msusu ozana visibilité mais lelo eloko nyo sali okomi kosala likambo ezali contraire na nzambe bandeko nanga non ce n'est pas comme ça la reconnaissance est bien na ndenge moko ya osakana te la reconnaissance lelo za na mobali moko zo sepela na bali olems ozwaki na live together eza nyongo te ozwaki na live together yango tas na biso tomela esala bien ozana se sous les baobab kopwati kopwa café zanga te mai ebele bandeko nanga yaya ozwi mobali place nyonso reconnaissance olali olamuki to okeyi olobi mama wana moi bonjour moi bisou la danoise bisou esalaka bien na ndenge osakana te mais okomona moto alobi azwaki abunga kenda oyeba kute so bakoma wapi yo soki baevoluyaka ye soki bakoma ndenge nini ye toboyi te eza badette morale te tokanga mutu na singa te mais moi reconnaissance moi bonjour esala tokos na ndenge ya mokie te alors bandeko na ngai tokomi na biso koshite oyo ezali ndenge tobengaka yango bon déjeuner ezalaka molai mingi te bandeko na ngai c'est juste situation oyo ezoleka reconnaissance ezali te na kati ya communauté vraiment reconnaissance ezate mutu asalaki yo bolamu fo zongisela ye kaka mabe vaut mieux kutu kende garder silence kende na yo
tika moto wana a évoluer to bengi saka bande côté po bakoma ba esclave na kati ya bandako na biso eza malamu te ou bien ba esclave na kati ya ba vie na biso akokomi kake obandi kotala kaka azwi musala asali boye makambo nini évolution non soki ezalaki nyongo bengisaki ye afuta yo nyongo la bosololanga partir ya Kinshasa ke l'air roya okozongiselanga tike nanga okozongiselanga iboye ou bien yo pe okobengisa moninga bosolola ntango mutu na akomi te ntango obengisi olobi eloko te olobi ke nabengisi ndeko nanga ndeko alobi alobaki meme na famille nalingi nabengisa ye mpona naza ngai moko na poto nalingi mpe nazala na ndeko nanga sikoyo ndeko aye ntango azalaki na mokanda te ozalaki toujours gentil ozosombele kutu na bilamba me ntango azwi mokanda ye mpe alingi azongiselo bolamu wana okomi korejete ye okomi koloba mabe abonga te eloko nyonso tu ya somba ezalaka toujours inférieur na ya yo non ezali ba comportement ya malamu te wana bolamu nyonso osalaki epa ndeko mwasi eke zéro même na ndeko mwasi azomona ocompliqué nzambe mpe azomona ocompliqué azoloba mais qu'est-ce qui ne va pas avec cette dame là azolinga a étouffé étoile ya ekelamu oyo nga na sali bandeko nanga même kobengisa ndeko nao ne crois pas que eza idée nao soki nzambe acheki yo makanisi wana te olingi mpe kobengisa ye te eloko moko esalamaka te na bavi na biso sans nzambe atya yo loboko sans le Saint-Esprit atouche motema nao parce que bozalaki obabotami ebele na famille mais mpo na nini oponaki ka Jeannette mpo na nini oponi ka Janine mpo na nini oponi kaka Rita mpo na nini oponi Solange pourquoi parce que ezali ke étoile alors que Jeannette azawana Lydie azawana Angèle azawana Emilie azawana Doris azawana mais yo oponi kaka Janine parce que étoile Saint-Esprit a dirigé qui vers mutuana alors joyeux malamu aza mwana musala na yo te na poto aza leki na mama mo tata moko soki boyaki poto te na Kinshasa olinga osala bongo ngala mona na ba famille ebele leki abali libala ya bien ba yaya pe batikali ba kontaka la leki na bango elobi te ke soki yo botami yaya ba leki baza lokwa ba boyi ba esclave non ngai pona ngai ozala yaya ozala leki ozala mwana liboso ozala mwana suka pona ngai za ndenge moko parce que mutu mo ta pona maki abota mama na liboso mutu ta ponya bota mama na suka mutu ta ponya bota mama na katikati siko ye koma nidi ke loko oza mwana liboso bamso basaka ke tika to pesa mwana liboso chance yenda tanga ba classe aosunga baleki na ye ba mama lokuta zala na yo attentive na bana nyonso boti ya wana ya moko bota bana ebele pesa malamu te boti no mwa suka no ta 3 4 2 ye basko ko linga bango tangisa bango ndenge moko zala na bango ndenge moko okakabola te oboti 7 8 ozokoka sute lobi te to futela ka minervali na oyo bino bamsu bosuka kana ba niveau boye ya na bino ko sunga bino luvunu lokuta oyebi te nani aza Moïse a famille wana Moïse a famille elobi te kozala ka mwana liboso Moïse ye moko azala ka mwana liboso te azala na ya na ye alors comment lelo biso ba famille na biso koma kaka kotalela mwana liboso non eza bien te ngala mona ba comportement eza mabe soki mwana liboso aza motema mabe ou bien ke kobala mwasi moko ya motema mabe ou bien bali mobali moko motema mabe oyebi ke famille nyonso ekwei ndeko nanga botangisaki bango te siko akena ebe osala nini oboya mpe abeli akufi siko bokokoki kokonte na mutu te fo kokonte na nzambe yango bandeko nanga bomeka kosunga ndeko na biso oyo nyonso atraversaka situation boye koma ndeko na biso amona keda moso aza ye moko te mpo nayebi kaza na ye moko te bato ebele basalaka yango na bino mpe bato babengisaka bino mpe ebele mpe boyaka oye olingi osala sikoyo osala lokwa yo ozala danger olobaki bino boyakala bosala eloko te yo olingi sikoyo milakisa biso nde toyesika te concurrence eza te okoya lobi oganye biloko nyonso oyo mutu oyo ayaki 20 ans na mboko okoyi mpe koya lobi bandeko nga nayebi bamosusu basala 3 mois azwi mokanda 10 ans na France
3 mois en France. Mais Batumsou basali 15 ans, 10 ans. Et Bazuna Mukandate. Et l'autre côté, Alali Ababengani, Akei Ababengani. Mais Mdekwana ye asali 3 mois, Azu Mukanda 10 ans, Azu intégration. Donc, Alekina Bato basali 15 ans, 20 ans. Pour nani, étoile naye. Bande konanga. Tout se compare à Kate. Parce que si on se compare à Bato, oko bela. Oko zo attention. Zalaka ndenge nzamba pesio. Copier to boite, moni loko moninga ya bien, copier mon esprit ya bien, pas d'esprit ya jalousie. Au moni ah eloko bien, ah na moni ah eloko armoire la dans nos zones na mona ngo kitoko ah bled de nos osomba ki ngo pingasi ba benganga. La dans nos armoire na yo, to se pe nango makasi. Na bi OK, et où ta Italie, adresse quoi au pesiba. Vous comprenez? Ezala bongo. Ndinga ba bete. Mete kakande le kwa la kayaza nango. Le kwa yaza kana kola wana. Nga pena kolata we koleka ye. Enga ko nokozo boye. Enga non. Le kwa la tano za sali le kwa na. Atie combien? Obadi ko tinda batu. Baya ko yeba. Yesenga ka combien? Nga na kitisi na solde yango. Mama o solde yango kaso solde yango pona yoze ya kopolati. Ba soldat ka iloko e bandi o bebe zala tina te ba manga e bandi ko pola o soldat ngo 1 euro mais tango oya ngana ebiki eza ya siki eza original e otika la kana priwana so kata batu bisatu ba sombi yango na gagner yo na passion yo o salisi batu 50 on comprend yo 5 batu 50 pona 1 euro mais ngana prix na ngana ebiki na 5 batu ya bien ya valeur. Donc, tant que pesinga ka bango bi balewana na gagné yo de la fois 100. Il faut aux tout. Alors, bande konanga musala malamu, bozala bien, vraiment, tout prendre conscience et puis beau partager mission non c'est la makasi na ndenga mukete. To suki wana ba conseil na sujet o eza ebele, to rien ngo malembe pour na bino mo boyebi eza tozo kine musala. Vraiment ba gros bisous. Boti kalamalamu, je vous love. Bon partager vidéo. Et ça et c'est mon makasi vraiment bande konanga. Bon partager vidéo. Merci à vous. Bye bye bisous.